Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tous là ensemble, kakande tous sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan li solo moko papa na biso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows beta li solo pesa conseil na communauté. Quel est le problème? Zala branché na pesa oba détail. Mais avant tout les canaba détails na biso tozangite ko pesa bambote na biso na sponsor officiel ya des shows d'Enar TV. Ngo yango la Godé maman na Sisina de yo Paris Défense. Et ça la yo bien mais pourquoi pas to pesa pe bambote na balandi soit des shows d'Enar TV. C'est-à-dire ba o nyonso balandaka émission des shows d'Enar TV. Journée et la mukati ya mabota na bino nzambalo la bate la biso to kutanaka to solo la tango nyonso et ko sala bien to beta di solo. Papa na biso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows beta li solo nanga la vie c'est un mystère de Dieu. Toza wana. Papa lobi des shows tozalaki kokola na kati ya famille babota bango misato. Babota ma 3. Papa lobi des shows papa na maman bayaki ko divorcer. Yaya divorce, retomber à ba divorce et kendara pa bana. Divorce c'est sa conséquence ou ekolanda bana lobby. Donc divorce c'est sa conséquence ya vie ya bana. Landa lisolo oye bayango papa lobi des shows. Beta lisolo e ki ko sunga ba jeune lelo e ki ko sunga biso lelo to meka ko bongsa ba comportement po ba erreur aboye ekota te na ba vie ya bana tozobota lelo. Voilà pourquoi papa lobi to beta lisolo. Papa lobi des shows. Papa na biso, papa na bango en fait, papa na bango na maman na bango bakabwanaka. Ba divorcaka, maman na bango atika bango mike, bazalaki misato, babotama misato. Papa na biso habita on badimna ni maman na bango divorcé na papa na bango, ya azalaki na 11 ans. Oya landi ya azalaki na 9 ans et puis oya suka azalaki na 6 ans. Bazalaki vraiment bana mike. Papa na maman quand ndenge zalaka ba yokanite ba divorcer. Bref, batikala ko vivre na papa na bango. Ba vivre na papa na bango juste pour une année seulement, une année. Papa yeko zwa mwasi mususu ya mibale. Maman o babalaki ya mibale ye pa ye na bana na ye misato. Abota libanda. Papa lobaki na bali mwasi ya bota po loko aza na bana ekozala bien po akolisa bana nga ensemble bolingo ezala. Mais or yaya tu veux comprendre tant biso pe tu veux kokola. Mutema ya mwasi po linga bana na yo ezaka ate po ye abota. Ça c'est un. Mutema mutuso ezaka ka mabe azanika mabe. Mutuso azaka ka mutema mabe c'est que azaka ka mutema mabe. Quel que soit abota, batebele babala pe basho babota ote poto sangisa bana menasu ke simbite. To beti pe ba masola boyebele. Mususu abali mwasi azana mwana te. Abotate, mais abokoleli ebana. C'est ça. C'est-à-dire, baka oyo. Eza baka moko kutanaka na mwasi ya bien. Kutana na mwasi ya mutema malamu. Kutana na mwasi oya yebi nzambe. Le plus important. Pour mwasi oya yebi nzambe na abota na abotate. Soka kucho na bana obokoleloka abana. Mais mwasi oya yebi nzambe te. Bon, mususu kutu pe ata yebi nzambe. Mais mutema mabe. C'est-à-dire, na baka oyo to lobelela. Eza bilo mo kutanaka na mwasi azala mutema malamu. Poko sambela ngope ya lelo mutakenda l'église mais comportement na ye tu peux pas croire. Papa na biso abi des shows. Nani papa na biso ayeko bala mwasi ya mibale. Wana papa aza plus ou moins na 12 ans siko. 11 ans une année après papa na bango ayeko bala papa aza na 12 ans. Papa abi des shows biso tango maman na biso azalaki baleki nanga bazalaki mike. Maman bande ko sukolela biso bilamba. Makambutu azoko s'entretenir na baleki nanga o balandai na sima ya basi mibale. Papa aza mobali ye moko ba o balandi na sima basi. Mais tangu maman mbanda ye ba problème ebandi. Papa obi des shows maman mbanda ye na ba ane misato. Bana ana misato bazaki à peu près âge moko
na famille oya mibala ekokuta. C'est-à-dire bana ya mwasi na bana mobali bango nyonso baza peu près ba âge moko. Bokesenika ya basanza. Bango tout bambula moko. Basanza nde ya okesana. Baye kosangala basali deux familles en fait. Deux familles basangani bakomi 6. Bakomi famille de 6. Mais na kati wana mama mbanda oya yaki kobokola bango. Souffrance et bandi. Yaya kokabwaniza mabe makasi. Et heureusement que na poto kokabwana mwasi soit akendaka na bana ou bien atikeli mobali. Mais ça pe na bana msu ba utaka na ba Afrique ba ekokota na ba famille tout ça to bengisaka bana tout consort yango balobi to beta lisolo o to pesa conseil na ndeko moko na couple moko boki kozala na même cas. Yaya mutema mabe futaka te. Vie ebombani lobi ezaka ya nzambe. Toyebi passé toyebi présent na minute onde na oloba. Dans quelques heures a to ke liboso na yebite nini yoki kozala. C'est ça. Yango papa lobi des choses beta lisolo vie eza mabomba mi ya nzambe. La vie c'est un mystère. Tout ça wana. Papa lobi des choses souffrance et bandit. Maman mbanda yeba mwana bango asuka zaki muke. Ao sukolele bilamba te bana mike ya ba âge wana ya ba 6 ans, ba 9 ans, ba 12 ans azo sokolisa bango bilamba. Bango moko. Mais ba oya yeba na yaki na bango libala sukolela bango bilamba. Kanai. Kanai ya mutema mabe efuta raté. Papa na biso abi des choses to souffrir. To souffrir na ndenga mukete. Et chose grave. Et zalaki même des fois. Soki papa na bango abimaki atika mbongo akolia to ebika via Kinshasa ndenge zaka. Bozela papa aya po ya kotika mbongo akolia. Nzalebeti. Mama mbanda akubima. Ake asombili pa na libanda. Asombi na basikre biloko tu miliki akoti na chambre. Abengi oya yeba na mibale ya mike akoti na chambre a bloqué asaeli bango ti na kuzu na mapa bale bien sisi apangusi bango munoko bokendo saka bana mbanda libanda nanda lisolo wana bana mbanda libanda papa na biso abi de show wana nga na yeko komo mwana ba 13 ans nazokola mo esprit ya kimobali kaka meba oya nga mibale baleki ya basi souffrance na âge wana na zimbongo wapi ya kolesa bango na zimbongo wapi ya kopesa bango atalipa mais mama mbanda papa bimi atiki mbongo te mama mbanda sombi mapa miliki sikra koti ba oya ye na chambre akangi porte amelisi bango tikuna babimi apangusi bango minoko bien alongoli ba kopo na kuzu abombi bana baninga baleti ba oya ye akoti na chambre papa lobi des choses souffrance bilamba ekomi salité mama mbanda kosomba savon sukoli bilamba bana na ye oya biso akotika mwa savon ya suka bozwa bosukola bilamba konika bilamba etelaka te passe na passe et chose grave papa lobi ezalaki même to okende classe boye apesi ba oya yeba na mbongo ya kolia na classe biso nani akopesa mbongo po ke elia na classe nzala depuis okende na tongo tipoko yaya mutema mabe efutaka te tobetaka masolo boye poto chanze yaya tobetaka te poto indexer mutu oyebi biloko boye banda kosala makala mais jeune lelo tantine ya lelo mama ya lelo soko sala ba acte boye na bana ya mobali na yo yaya c'est regrettable na vie ya lelo mama ya lelo jeune lelo papa lelo akoma kosambela ba jeune lelo to chanza esprit ki mutema mabe ezalaka te mais soko za un esprit mo bondie ba tata ya tango akala oza un esprit mo bondie ba mama tango akala yaya ça fait pas propre soko landaka ba émission obiso to sala ko comprenaka changer mais yoka lisolo yoka kote zokendo suka papa lobi des choses to vivre na passe ya GT baye ko coloniser biso na kati ndako na biso c'est-à-dire ndako ekomi lokwa ya bana mbanda bakolo ndako bakomi lokwa bango nde bayaki koya vice versa yango to lobi divorce eloko mabe pona bana divorce yaya ezo baby sa vie ya bana divorce comme si bana ebele ba fazer divorce détruire ba classe ya bana ebele divorce baby si avenir ya bana ebele surtout ba oya basi ko divorcer faut ba précaution ya koboko la bana na sima soki précaution ezate bana vie baby papa na biso lobi des choses to yeko koma na ba moment moko papa za ki suna makoki te mama mbanda akoki ko supporter pasi wana te mama mbanda ki milibala ba divorcer sous na mama mbanda papa lobi des choses wana na ta wana na sina zui diplôme to umeli na bango papa lobi to umeli na bango na zui déjà diplôme
maman mbanda akokaki sous souffrance te po papa azalaki pe sous na makoki te ya kosunga libota. Maman mbanda aye ko divorcer sous na papa mais babota kite. Babota kite maman mbanda kenda toyaki kokoma déjà ba adulte. Papa na biso akoma déjà ko débrouiller vie, mutu na mutu akoma na ba capacité ya koluka vie avant maman mbanda kende. Azalaki asa azui diplôme akoma na ko débrouiller vie, baleki na pe ba poussana ki na ba âge, voilà ba koli ensemble na bana maman mbanda tout consort. Mais bref, et là papa lingalo banakati, souffrance o maman mbanda sala bango. Ozoboko la bana ya mobali na yo, mais oza toujours na esprit ya division, ya kokabola bana. Ya kochaka esprit ya division na kati ya bana te. Tika ko boko la bana linka abaye bake o nde ya bango, o ya bango te. Ba o nde baza tata moko mama moko ba o te ba o te. Non. Eza esprit mabe, lobby oyebiti. Lobby esimbama na nzambo. Yango papa lobi to beta lisolo to montrer yo côté nini vie kenda ikosuka. Quel est maintenant le problème final? Papa lobi des choses to yoko banda ko évoluer kana kati ya kinwana. Maman banda ke na ye, ba ke na ba na ye, mais du fait que bolingo ezalaki tendenge akolisa ki bango. Ya eza bana msusu bakola na bakabo. Ba ya na bango na libala, mais lelo soki ba yebisi yo te ke baza ba demi frère. Oko yeba te. Lelo so ba yebisi yo ke baza même pas ba demi frère ba yaka na bango koya, baza ba papa différent ba maman différent. Tu peux pas croire. Et ça na ba famille msusu moi c'est ayaka na bana. Mais ndenge akolisa bango ensemble. Ba oki koye ba oki comment dirais-je? Okoki koyeba te ke oyo ba yaka na bango na libala. C'est par rapport à l'éducation que la maman a donnée aux enfants. Et ça par rapport à l'éducation moi c'est akolisi nango bana. Okoyeba te oyo papa na bango aza différent na ba oyo ou bien maman na bango aza différente na ba maman oyo. Pour na nini éducation l'amour. Et là on dit to banakata lisolo oyo éducation maman sangisaka bana. Tika esprit ya bokaboli. Tika esprit ya bokaboli vie on ne sait jamais liboso oyo ezelaka biso to yebite. Voilà pourquoi papa habite beta lisolo oyo eza réservé pour na lobi nzambe ka anda ye barango. Ntaye barango azate. Papa na biso abi des choses to bandi ko débrouiller, maman mbanda mona yeke papa za suna ba possibilité te, maman mbanda kimi libala. Bake na bango mais chose grave. Na minute oyo mwana abendana basi bakoli bango tout mais papa na biso abi na bango nyon sumi sato. Bazwa bango tout babima ba na poto. Bazo débrouiller mutu na vie na ndenge vie ekendaka. Mais maman mbanda na ba nemi sato yaka na bango na libala. Bango tu na Kinshasa vie ya malonga te moko azalaka ya mwasi bikota kota mabala bibota bota vie ya malonga te vie ebeba oya mibale vie ebeba komaka mutako telenga na bwe oya misatu ya liboso en fait oya liboso nde asala neta sala mo eloko moko boya kenda ba Afrique du Sud mais abosana mama mbanda komi kolela bana na etu basundola ye bana ne ba osa ele eloko te bana ne bakomi ka bitelengano bana oya banda ko souffrir tous les trois baza libanda mutuna vie na ye lelo mama mbanda komi kolela pa ya papa na biso kolo lisolo asalisa ye papa na biso abi des choses beta lisolo na salisaka ye mais na kipaka ye te affection ya ki mama ezate affection ya ko sentir ata mama oya bokola biso ezate po anyokoli biso tinati. Lelo ya pensaki ke ba ninde ba okende liboso papa lobi des choses ba opesa mbongo ba futela biso nyon sous classe a ozwa futi totalité ya bana nae ba kolonda kwa futeli bango ndam soki ba mbongo a classe ezangi ba minerval ya sala ke konzo économie ya ba mama oyebika mama bomba ba mbongo ne na kuzu soki ba ndo benga na bana na classe soki papa a futeli bango na nu classe te ya kozwa ba mbongo wana a futeli bana nae akosi ba noko na bango mutu batindeli bango mbongo ya minerval. Azui mbongo ya bomba ya muke ya marché ndenge papa apesaka ba mbongo ya famille ya salaka caisse à côté. Soki ba minerval papa za na retard ya kopesa ya bimisi mbongo wana afuteli ba oya ye misato. Bana mobali atiki bango ndengo wana. Ya kimutema mabe ifuta raté. Lobi nde toyeba raté. Mais ba ye kokola ba oya ye na minute oyo eloko te. Asaleki effort akolisa ba oya ye bien. A foutre la bango classe. Bien que bango nyosu batanga ki mais avec difficulté, ba kolonda ko baye ko vivre avec difficulté, ba o baya ki ba dominer. Passe na passe mais lelo
O misato akutaki na maboko ya mobali bango tu nzambe apambola bazwa prosper bakenda liboso ba oya ye oya muna ye bango lokola ba ange eloko te moko te azwa moko nde asali neta mais via malonga te asundola mama akipaka te lelo mama mbanda akomi kolela azolela pa bana ya mobali na ye basalisa ye en même temps ye na papa na bango bakabwana deja mama mbanda si akabwana na papa na bango mais pasi eleki ezongisi ye sima na bano ya nyokolaki akomi kolela bango nde basalisa ye esali mawa pasi na soni yaya oyo kosalisa tanto yete muta osaliso babotaka mwana ndenge ba mama bolobaka me babotaka mutema te ba oya ya kanisaki bango nde bakosalisa ye asalaki ke bakende liboso anyokoli bana mbanda me na suka bana mbanda bake liboso ba oya ye moko azwi azate lelo akomi ko souffrir na esika kovanda ezate lelo akomi ko souffrir eloko akoli ezate lelo akomi ko souffrir malade ezwi na makolo evimbi banani bakosalisa ye a recourir na bana mbanda oyo anyokolaka en même temps yena papa na bango kutu babotaka te mama mbanda na papa ya papa na biso kolo lisolo babotaka te bavandisaka kaka bana ensemble bolingo esimbaki pete bakabwanaki mutu ya mutake na bana na ye babotaka te lien ezate mais lelo après des années passées mama mbanda akomi ko recourir na bana mbanda oyo anyokolaka makolo evimbi via malonga ezate bana na ye baosalisa ete po ba via malonga pe ezate makolo tension maladie kolia nzala ndako lelo papa na biso abi desho lelo na poto mama mbanda ko mobenga poto salisa ye soki bosungi ngate na kokufa bozaka ka bana nanga en bon lelo to komi bana na yo po yo komi na eta wana mais tango yo bokola kibiso oyebi oyo sala kibiso papa lobi desho et comment kosala nga mawa abenga nga pona tinda mbongo ebongo ba oya yebana bongo ba angelu oya yaka na bango na libala pa na biso esali mawa passe na soni yango papa na biso abi desho beta vie ebombani na nzambe ye yango tolinga to beta sete na suka tozana baka o ebele surtout biso batutobima tozana mwa baka ba divorce ebele yaya bana nyonso baza bana yaya kokanisa te kaka ba oya yonde bakosalisa yo lobi tomoni be exemple oyo to ba oya mbanda kutu nde basalisi yo koleka na ba oya yo moko boti c'est ça eza ba famille mususu tokola na bango oyeba te ke mama ona azalaka mama leki na bango to azalaka mama mobokoli na bango soki ba expliquer yo te mais misusu ba ko expliquer yo to so mona kaka comportement ya mama obi mama mbanda ya kolinga te ba pointer yo doigt na bana baninga to na bana muninga ba sentir que yo za mama mbanda ça fait pas propre lobi oyebite vima baluka tangwa voilà autre neto lo wangwana papa na biso abi de show beta biso to koli na souffrance mais lelo 2020 mama mbanda makolo evimbi mama mbanda za nelo kwa kolia te libala kute panzana kenda akima papa akenda na ye abomaka na ye libala zonga na bana ne bakenda babota pete na papa na bango lelo 2020 mama mbanda makolo evimbi mama mbanda santé za sous malamu te mama mbanda souffrance papa bi de shona vandika be téléphone le Kinshasa mama mbanda abo ngana saliso ambon mais bino bokendaka déjà yo kabwana na papa obota pe na papa te tala siko passe oyo monisaka biso tango tozaka bana totangi na passe tozokende classe opesi bana na omoko mbongo biso opesi te tozovanda na ndako kolia kanai bana baliaka mutu na sani na ye oyebi na Kinshasa famille baliaka mutu na sani na ye des fois ezala ba famille mabe bana soki baza mike baliaka sani moko bango nyonso bokabona ba sani soki bokomi ba adulte mais papa na biso abi de show totikala kolia sani moko te dès le bas âge oyebi faire ko kabola bana ba sani za pe ko kabola bango bolingo za ko kabola mitema na bango ba olingana te bana famille moko baliaka sani moko bozo partager sani moko eza ko kolisa bango na amour ke lobi soki oya zangi apesa mais soko zo kolisa bana mutu na sani na ye oya zoli apesi mukongo oya zoli apesi mukongo caractère mabe bakoza bano bakabarate bakoza bano bakosalisa na te oya zana mato ya koyoka sali nini oyoki merci beaucoup otenga tolo bapona papa na biso yango wana ete ya mutu moko pas wa conscience ya toza ba jeune lelo
toza ba jeune à 21e siècle et ya changer mentalité. So oza na mentalité ba mama tangwa kala, to ba tata tangwa kala, ça fait pas propre. Vie ya lobby et bombani na maboko ya nzambe ndeloko to ngai to lo bango wana. Merci beaucoup. Partagez votre émission. Pesa pe bande comme sou batala. Ya to partager ma solo anoko de show. Partager ma solo anoko abana. Oh noko abana ya. Naza wana po na bino, tozo pesa na ba conseil na bino. Partager ka pesa ba connaissance na ko sala bien. Na sepela mingi to na mona ba kombo na bino. Soko partager na mona nde ba kombo na bino etanda na analyste ya bato ba partager. Merci quand même na bino tout. To pesa rara ba kombo na bino un bonjour na émission pas to bando tanga bino ba kombo. Na ebi ke ko salo bien benga des shows de Nar TV na ba sujet bien. Ça dit ma solo o bino nde bo benga ka bo pesa ma solo. To beta ma solo tout. O nyo sweza li solo a bien ko édifier bato lokola oyo. Ya li solo eza très bien pour mutumo boko za na ba erreur ya boy. Ya bana mobali na yo baza bana na yo. Bana ya mwasi na yo baza bana na yo. Traiter bango ndenge moko. Zana bango ndenge moko yaya. Vi mabaluka tangwa vi on ne sait jamais. Bana ya mwasi na yo baza bana na yo. Bana mobali na yo baza bana na yo. Kolinga te ba sentir que yo za mama na bango te. C'est une erreur. Kolinga te ba sentir que yo za papa na bango te, c'est une erreur. Linga bango nyonso ndenge moko lobi yo yebite nzambe nda yebaka lobi. Voilà pourquoi papa na biso alingi to beta lisolo o nzambe nda yebaka lobi. Yaye ezana bana mbanda mususu ba salisa ba mama mbanda na bango ondimate. Ezana bana mbanda mususu ba salisa ba papa moboko le ondimate. Ça dit to longola ki motema mabe envers les enfants. Ko ina bana yaya ozwanini. Ozelo côté. Merci quand même na banzi mutumoka comprendre loko ekiko sunga mabote belé. Toza a besoin ba émission boye. Merci pe na papa na biso apesi li solo to ko encourager yo pe. Benga biso na des shows de Nar TV pesa biso ba sujet bien. O e komelu e komela ba misuste. Numéro nanga wana ezo circuler, gravé na WhatsApp ozwanga même appel. Numéro moko wana kaka sala rappel. WhatsApp ozwanga na même numéro. Benga biso pesa ba sujet bientôt le belango. Kaka ne na lobi ya partagez votre émission, pesa ba connaissance no batale ko sala bien. Aimez commenter votre émission. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Pesa réponse. Ciao.